keba kofungula porte d'entrée te ni de sortie mida komekate frappe oyo zwaki wana kanisa badouleur omonaki yo moko omonaki yango yo moko osentiraki na la Chine toyebi kaka kofrappe température ya mutu na moko ye moko akokontrolango. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Landa bien midashu. Oloba otika makambako popula, c'est bien. Analyser émission Oyosali. O manqué Mama Sylvie et Banderiti Nassé. Et la kisi o manqué la Chine. Ba chinois nyonso bazali ndenge moko na miso la baronne. Mais ba chinois nyonso bazali ndenge moko te na miso ba chinois. Parce que ezana ba chinois oyo ba exerçaka activité différent par rapport ya biso ba papa robot. Neti ba mama Sylvie, ba mère fashion, na ba oyo nyonso balekaka na chez mokonzi. Ebele ya batu bazali basalaka fonction moko oyo. Ba chinois en tout cas, ba monaka bango, baza différent na ba chinois mosusu. Yango wana ko touche Mama Sylvie, mida na trait moyena lobano ezalaki te. Donc, fona kitisa toujours ton. Surtout, faut batubatia même pas kake nazo filmer. Pota onga na filmaka ngai moko wana na lobakate na kanga obe munoko. Mais soki nazo loba na salaka neti nazo filmer te neti nazo solola n'écouter na téléphone. Alors, mida. Na yebi oza na posa ya rando. Na yebi guna yo eza rando. Polémique clash. Alors, si babengaki yo chinois, komitungisa na yo te zala na yo au milieu du village, mais zala na yo kaka nengo monaka bagofax azali. Yo pe okoko zala no bongo. Ozolo bakaka makambo net ndenge zali. Ndenge pe okomosala. Alors, kokana no Mama Sylvie te. Azali wana, yo moko oyebi, otikaki makambo nyonso. Tango tikaki, la Chine pe tiki yo elakisi, ba chinois batiki yo balimbisho na makambo mosusu. Alors, comment yo oya koloba ozokana Mama Sylvie okobeta ye tango akoporte Mama Congo plainte tango akoya ekozala bien bo croiser obeta ye. Langage wana en tout cas retire yango mida. Retire yango polandaka nga bien ozolanda pe. Kofungula no matoi te, matoi eza kofungwama. Kangande madosu mususu, surtout kanga makolo. Mida. Na prononcer kombo na yo 3 fois. Mama Sylvie
tantan kento. Ndengwana te, tata mwasi na yo. Oyebi nzembo na yemba. Eya mide papa robota dira. Mama Sylvie tantan kento papa robota dira. Mama Sylvie tantan kento papa robota dira. Enge mida. Mama. Oyebi yango. Alors, Keba. Keba mida Keba. Keba. Douleur aux oies. Au Koko Swango 200 fois. Na 2 jours au kolela. Koleka. Koleka nani. Yomoko yebi oaleli mikolo. Mama Sylvie nana lelaki. Yomoko yebi. Y 3T. Non. Yelambate yamutu. Iya mide peperbute dira. Mama Sylvie tantan kento papa rebute dira. Mama Sylvie tantan kento papa rebute dira. Enge mida. Amama kiadiki beni. Iya mide peperbute dira. Iya mide peperbute dira. Mama Sylvie tantan kento papa rebute dira. Mama Sylvie tantan kento papa rebute dira. On comprendre? Bon. Zelata on a au côté studio. Na la baronne. Touembelo nzembango mobimba. To chako mono te bien sûr. Mama Sylvie ne to chai. Yote. To beta ngona kikongo. Na mokonzi musique. Alors mida na sekime Mama Sylvie azali koko wana bwana koswana na supermarché te. Oya pekso tika makelele. Alors eza Mama Sylvie te. Soko za na kanda bana bazongi classe ya yo mwana akena famille d'accueil benganga to solola o récupérer. Mais koyela Mama Sylvie te koyela ete. Soko koyela ye yaka na nenga positive. Oyoki mida. Oyoki. Hein? Eya mide peperbota dila. Eya mide peperbota dila. Mama Sylvie tantan kenton papa rebota dila. Mama Sylvie tantan kenton papa rebota dila. Enge mida. Mida. Amama. Mida. Zubidi tantan kento. Mama kinchiona. Iya mide paparobota dila. Iya mide paparobota dila. Mama Sylvie tantan kento paparobota dila. Mama Sylvie tantan kento paparobota dila. Oyoki mida. Oyoki no? Ok. Na kancho kinga malamu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. On a chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss ya nyama danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengia Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.